Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Nous sommes samedi 31 janvier 2026, dernier samedi du mois de janvier. Mesdames et messieurs, très chers fidèles warriors, mélomanes de la bonne musique, bonsoir et bon week-end à toutes et à tous. Vous qui êtes éparpillés à travers le monde, bienvenue dans votre nouveau numéro de cette émission Total Warrior. 100% Fally Ipupa, cette émission qui accompagne l'aigle de la musique africaine. L'émission est présentée par les vôtres Zakari Mwamba, ZM, le général de la presse internationale, Père Abatuaba Prince et Rock Héritier. L'émission est diffusée sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission de ce samedi 31 janvier 2026, je reçois pour vous Christian Zambrota, un analyste culturel. Vraiment avec lui, on doit vraiment débattre des sujets qui sont aux toiles. Vraiment avec lui, on doit parler de tout sauf rien. Et passons maintenant à l'agenda de l'aigle et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Ce qui concerne l'agenda de l'aigle, au moment où je vous parle, Fally Ipupa, il est tenté de séjourner au niveau des États-Unis. Il a quitté Kinshasa jeudi 29 janvier. Il s'est rendu au niveau des États-Unis. C'est là où Fally Ipupa, il est tenté de séjourner. Mesdames et messieurs, je rappelle à tous les warriors, vous qui êtes éparpillés à travers le monde, n'hésitez pas. Le rendez-vous est prévu pour le 2 et le 3 mai 2026 au niveau du Stade de France. Je vous invite tous, vraiment, venez nombreux acheter vos billets. Hein. La deuxième date déjà est là. Nous avons plus ou moins vendu déjà plus ou moins de 75% déjà. Ça reste 25%. Nous sommes billets. Je vous assure, allez-y acheter les billets. Parce qu'on doit fêter. Ça sera une fête, 20 ans de carrière solo de l'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille. Premier artiste et musicien africain qui va jouer double Stade de France, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est la toute première fois dans l'histoire de la musique congolaise et pourquoi pas de la musique africaine en général. C'est la toute première artiste et musicien basée en Afrique qui va jouer double Stade de France. Vraiment, achetez vos billets, achetez vraiment vos billets comme il se doit parce qu'on va faire la fête là-bas au niveau des SDF le 2 et le 3 mai. La communauté warrior avec son président, président Yayous et la communauté warrior ville de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, organise un match de football loisir. Demain dimanche, 1er février 2026, déjà demain dimanche à partir de 10h30, vraiment, ça sera président Yayous et la communauté warrior de Kinshasa contre l'orchestre de Mignon Abraham et Ibrator Mpiana. C'est-à-dire la communauté warrior contre Mignon Abraham et Ibrator Mpiana. C'est-à-dire le match déroulera au terrain. C'est au terrain. Quel terrain? Iltra. Au terrain Iltra. IPJ, au terrain Iltra. IPJ, référence Chaoumba Gombe. Référence Chaoumba Gombe. Ça sera lieu de rencontre Avenue de la Libération, ex-24 novembre, à Sanef. C'est là où les Warriors tout beaucoup tana pour un match à football loisir. C'est à l'occasion du double Stade de France que le président Yayous et la communauté Warrior de Kinshasa ont organisé vraiment match de football loisir. Match de football loisir entre la communauté Warrior ainsi que Mignon Abraham et Ibrator Mpiana. Vraiment, il y a Ebele, Warrior a commis à Kinshasa, il y a Gombe, il y a Lingwala, il y a Bandalungwa, il y a Kasavubu, il y a Bumbu, il y a Selemba, il y a Ngerengere. Pourquoi pas, il y a Makala, il y a Ngaba, il y a vraiment Ebele. Tout bête match à football, loisir, toujours pour double Stade de France, il y a Aigle Fally Ipupa du Cap, La Merveille. L'artiste Babi Bagema, tango fort de l'EF victime,
ainsi que Papicho Milcar, hein, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné de leurs frères, hein, grand frère, petit frère, oncle, papa, fils, au nom de Patrick Matondo Mbida, qui a décédé depuis la semaine dernière au niveau de la France. C'est là où il a quitté cette terre de nos ancêtres. Et le programme se présente comme suite. Et Véo mortuaire, ça sera vendredi le 6 février 2026 et de 19h à l'aube. Et lié salle polyvalente Winner Bandalungwa, référence maison communale. Samedi 7 février, samedi 7 février à 9h, début des programmes, 14h, prière, ainsi que 16h, bain de consolation. Et le corps va enterrer dans le niveau, il y a France. Et notez bien, le deuil à présent se tient dans la parcelle familiale 6 sur l'avenue Madimba, numéro 42, quartier Salongo commune Kintambo, référence la mosquée de Bangala. Vraiment, et moi et mon équipe de Total Warrior, nous présentons vraiment nos sincères condoléances à Babi Bagema dit Tango Fort, et l'animateur au sein du groupe d'accompagnement l'EF victime de Fali Hippopadicap La Merveille, ainsi que Papicho Milcar, vraiment, où va perdre Yabango, Leki, Yaya, et Ndeko, Moana, et Papa, vraiment, et je présente vraiment mes sincères condoléances, Babi, Magema, Tango Fort, sois fort, et Zanzela Labi, surtout, vraiment, c'est ça, ce qui concerne l'agenda de l'aigle. Aya Roger Ndonga, les colonisateurs, colonisés, les Bango, vous avez toujours colonisé. Aya Roger Ndonga, les colonisateurs, merci pour tout. Mon grand frère d'intime, des fois, tes pères, bourgeois noble, ça recontrôle toujours ma solo. Et Landry, Landry, Japon, toujours, des fois, t'es l'amba, la thé, car en Nengue Zalakana, pourquoi pas. Babina va tout soutenir bis, vous êtes parpillés à travers le monde. Vraiment, Echo de Warrior, c'est le bon plaisir. Evelyne Kambuchi, vraie chérie. Vraiment, après ici, tu as la terrasse, na Bandalungwa, entre maman colonel, na triangle wana, terrasse, c'est pas Evelyne Kambuchi, tu as la biso tu na Gina Lombe. Mère aba petit Gina Lombe des fois à tout à l'heure tous à la bongo bakote wana vraiment ça fait au plaisir à Yannick Kini à Rombox, l'homme qui détient les drapeaux ya mboka, my boss depuis Centrafrica, là repose le cœur de Brigitte Kalanga Bukasa Muka Jakumbelu des fois te car to pangani yambalo fungubu my boss Atali à Sepeli lundi systématique to bendi ngubu des fois merci beaucoup, merci à Gédéon Bukasa à Gédéon Machamoumenu, pourquoi pas je reste malé les Watange yo yebit partenaire contrôler ma solo na roselara coup de fil lundi ndenge ezalaka. Et excellent week-end à Trésor Mouchi, les mécatologues, président de la Fondation Mouchi, les stratèges de la République, Messier, l'auditeur qui est en train de nous suivre depuis sa résidence. Maintenant passons, mesdames et messieurs, c'était la chanson Deux êtres. Deux êtres, c'est une très belle chanson qui est sortie depuis l'année passée, au mois de décembre, novembre-décembre. Et cette chanson qui est sur toutes les plateformes de téléchargement, une très belle chanson, vraiment tirée de l'album XX, nouvel album de l'artiste Fali Hippopadicap La Merveille. Cette très belle chanson a fait plaisir à Cynthia Wumba, vraiment, cette très belle chanson vous a fait plaisir. Et pourquoi pas à Christophe Mbele, Christophe Mbele Kodos, race noire, élégantissimo. Il y en a Philly Kandi, qu'on a la base toujours, vraiment, cette très belle chanson vous a fait plaisir. Pourquoi pas Aya Théo Zambrota, Moutalia dollar et la Théo Sembe. Ya Théo Zambrota, des fois, vraiment, cette très belle chanson des êtres vous a fait aussi plaisir depuis quelque part. Fanny CCB, pourquoi pas aussi toi, vraiment, cette très belle chanson, vraiment, vous a fait énormément plaisir. Passons maintenant aux séquences live et on se retrouve tout juste après pour recevoir mon invité Christian Zambrota. Vraiment, cette séquence live a fait plaisir à DG Junior Kitoko Kayembe, DG de Star Construction, vraiment en séjour depuis Soudaf, là où il est en train de séjourner. DG Junior Kitoko Kayembe, DG de Star Construction. Très bientôt, Star Construction sera implanté ici
na ville province il y a Kinshasa, pourquoi pas Gilles Mouziri noble, le mannequin de la fonction publique, Gilles Mouziri maman Ange, hein, maman Ange Mouziri depuis résidence, vraiment vous êtes en train de nous suivre. Gilles Mouziri, je suis toujours stand de Baï Karandé tout solo qui ma solo et lo quand te bendama Karandenge et Zalaka, pourquoi pas hein, balobi mutafandisi ma solo tout ya Eva Tumbaka Lombo mukulumpa wani macha mumenu Timba Kulutu Timba ya Eva Timba Timba des fois tige yangoyo tige zongaki nouvelle version balobi Zakari Mwamba correct toujours tige nouvelle version des fois mutuna mutazo lia tige na ngai tige nouvelle version avec Zakari Mwamba des fois chaque samedi à 22h muta picleté ça dit chaque vendredi à 22h picleto bandaka mbangu na Congo 26 télévision rediffusion dimanche à 17h ba warrior tout yabino yangoyo total warrior émission soit accompagné Aigle Fali pour pas handicap la merveille le maréchal de la musique africaine. Patience Moukendi PM de longues jambes, Yaya, Yoye Beats, mère doublée. Mwamboui, la maman de Christelle, Christopher et Christavi depuis Panama. Des fois, tu as collisé le 2, les 3 mai. Tu as recoupé dans Stade de France, Kakandenge Zalaka. Luki passeport, Luki passeport. Des fois, tu es au Royamba Papaya. Ça dit mois d'avril, Mobimba, Luki passeport. Convoiturage, les ayélés à Kosaranate. Luki passeport, Royamba Papaya, route de partout. Pour l'événement, les 2 et les 3 mai, na niveau ya Stade de France, on a le passeport, yopé mutobungsa qui passeport, on a posé passeport, ba renouveler le passeport, mutaza pena, ayebi makambongo ozongo dans 2, 3, 4 jours, on récupérer les passaports, le passeport, musala qui toko des fois na niveau ya Bruxelles, na Paris, musala vraiment qui toko côté wana kaka ndenge. Et Zalaka. Nous sommes ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Christian Zambrota, un analyste culturel, vraiment avec lui. Toro Panzanteki, Toro Sola, tout l'équipe na toile. Ou tout bibino, tout l'équipe na toile, Toro Solango. Karandeng to Sola qui, Nayemoko, les vieux Sipé, Balobi Sipo Jazz, les vieux Sipo Jazz, depuis la Bracongo. Balobi Sipo Jazz, des fois depuis la Bracongo. Vraiment, merci Koulou, tout le monde kota. Sola, la directeur marketing, parce que émission Total Warrior et Angoyo, sponsoring ya Bracongo, ceux qui produisent moko ya brasserie Bracongo, ils ont ça la bien, et sponsoriser émission Oyo, vraiment, naebi que ça kota, bakonzi émission Angoyo. Chaque samedi à 22h, pile la Congo 26 télévision, la chaîne de l'unité nationale, dimanche, rediffusion à 17h. Sipo Jazz, solo là. Merci beaucoup. Tout boya dans l'espace est ben. À 36 wana et pas mère nabiso Bénédicte Mapamboli. Boya belé ba warrior to ya katukuta na rawana. Richi qui solo kile na pointe. PDG KP Pelende na pointe. Des fois té bo contrôler kaka et ben ndenge boza contrôler ki toko to za bongo na Christian Zambota. Bonsoir et bon week-end. Meilleur veut parce que tout clôturer le 31 exactement na sepeli quand même piaka ya janvier en tout cas au revoir vraiment parce que piaka ya janvier na linga janvier te bon et pour tout ça la na loenge moko avant janvier tout ça la to négliger na matembeli vraiment ni to zongela ngo lisuna janvier mystique en tout cas au revoir janvier en tout cas merci c'est la biso après 11 mois lisusu mais tango benga par rapport à l'actualité na pesi bato belé tout bazolanda biso mbote surtout na profiter na pesa vena ngai edinga bana pesi mbote na ya Willy Musheni nzete ya pakebo le véritable code mondial code mondial na ngai na za ko lele ngai ya Willy Musheni véritable code Willy Musheni. Yaya Tigara Zakari Mwamba te yo yebi to solo langoti. Merci beaucoup ya Willy. Ouais, continuez là yo. Voilà. Ndé yangwane falaki ndengo benga par rapport à analyse, falaki parce que ba warrior ba benga epesi solo, monsieur Tami epesi solo. Parce que toyaka ko tianyo somoni za na internet lo bamaka. Si. Boso to za makasi ngana ya kana Tami. Na tamiser. Oye kotika la eza ya propre. Ndé yangwana na lingation na zolo ba mingi bato ba na bic na papier. Vraiment bakoma ka parce que nakoyoka peut-être au comprendre mais nakoko matango ko relire au lire au relire peut-être ko tikala na yo parce que nga bato benga nga pena bénéficier ki na ebaki loko bona pona epesi solo alobaki en tout cas tango benga na bité il faut tout réfléchir mais on va frapper aussi là où ça doit encore faire mal pas de pitié ceux qui mutu andimi kokota kosakana oli c'est kandimi ko zoazelo na nzoto andimi kokoma salité do bato bandimi pe kokoma salité comme baye to sakana na rondima to sakana. Parlons un peu de l'artiste Fally Ipupa. Il a quitté Kinshasa, c'était le jeudi 29 au moment où je vous parle, il est en train de séjourner au niveau des États-Unis. Parlons de l'artiste Fally Ipupa. Il est vraiment focus
pour son concert au niveau des SDF au Stade de France le 2 et le 3 mai où il y a toujours un cheval studio et stratégie et tout pour la réussite totale. Il y a événement où ils ont attendu le 2 et le 3 mai. Maintenant, il faut tout aigle fallait pour passer au salaire que Christian Zambota, tu trouves ça comment? Dit jamais vu, mais au début batebele ba croya qui n'a été. OK. Au début parce que tant où fallait aller na discours ya tolongo la musique na ghetto. Ouais. Batutu ba monaka mustango pe azo wele la pe ba photo parce que azaka ko wele la penda ba photo. Arkele azawana, Ekon azawana, Puff Daddy azawana, Asher azawana, Snoop Dogg azalaki wana. Ninge biso pe to koma lelo so to moni aigle fo kanga na photo ba yeba ken awlobela aigle pose na photo na ye. De photo e bakisaka moi implicitement bo na ba vidéo na ba visibilité. Ndia wana mona ka il est le seul congolais ya kozala invité na Grammy Award. En exception ya Moombi akola na poto. En exception ya Moombi depuis 2014. OK. Grammy asuka Moombi azwa yango na depuis 2014. Depuis 2014. Okay. Donc ngana mande fo bimi pe na no boyete. Donc c'est-à-dire que Belfort artiste asali. C'est ça. De bandalungwa tout le baka mon fleuri comme bango ba pour na respect pe ya bato mon fleuri et de mon fleuri pour bango so totangi mon fleuri c'est quand to zonga le sous talala ta de talala ta mon fleuri bandalungwa to kesu ba kibinda to kesu ba new style et tout au Stade de France so ki musique oyo ba kibinda ba beta au quartier la te beta ne fort nyoso bazaka ko beta wana baloba poani bino ba congolais bo beta ka Stade de France te balo et Parc des Princes te baloba ça coûte trop cher. OK. Ils avaient 6 millions à l'époque. Nous avons interview na mutu zo mona grand. Ça a plus de 30 ans. Azala na déjà 30 ans à succès. Kofi Olomide. Oui. Mazaka na azala vision na comment qu'il limité que un Congolais peut se produire concert ya yemoko na Stade de France. Fali na vision ya aigle. Place mutu apesa fali kombo aigle ou bien place kombo uta. Mutu ana za fort. Je dirais qu'il est fort pourquoi? Parce que à mon avis vision déjà musika. Fallait ayebaki un jour que faut pena beta Stade de France. Il faut ngapena kota kana ba soirée wana ba Louis Vuitton wana. Il faut ngapena tonga ba palais ya danger. Aye a proposé eloko moko na marché Tokos. Nzembo amio le secrétaire fallait beta ngo batebele ba sekaka yango comme yupi etoni o rappeur sentir munene bona loketo. Ezani alinga yemba anglais tozo seka. Moko to moni au concert na Tanzanie. Pweka. Yama sende bato bazo ganga. Tout le monde va 100% battre au gang. Malembe. Ou à comment est UPA? Vous comprenez? Ce que tangu toko se bimi. Battu babi oh. Tangu toki ba sans pitié, toki ba la guerre, toki ba aflayer. Matu ba pandi biso liso ba tempa. Bimi tipo yo azo yemba na rumba. Mais rumba ngo vandi bo moni égyptien mo boy. Alors sa vidéo a te kanae. Ayemba ne rumbango, ayemba ne service. Zela nano, ya touré, je suis touré. Banzembo wana o embela ya touré. Mona wana mutoka ne lingala te. Azo yemba nango na France, na Belgique, na Philippines. Nde fort asali yango parce que musique na biso ko baki di déjà vu. Parce que même na ba boîte na biso. Ba boîte na biso ezako beta biso parce que boîte na biso sangisaka batutu ya ville. Oyo ba ville ba indien bazali ba sénégalais bazali ba warab do bato ba race nyonso bazali. Sko fali comme a monaka déjà biloko wana. Pono ka musique ko faut ka chetemba. Ayebisa ba congolais to longola musique na ghetto. To zaka tanta kanga matanzo na ngati yango esika alubo ya ki biloko wana. Biso tout ozako seka ngape na mona neti tipo akomi ni boma toni rumba boy banzembo papa boy OK papa mbapa mekaka ngona show me my way Kongola seka ya benda ye makolo ici ekitisa liso papa mbazonga akoma ko betela biso ba maître d'école album ememaki na liwa mais fallait lemba kite batutu basale rebe émission complexe futaka mbongo pona ba featuring mokoba yamba fali basala na featuring parce que notre premier album et puis Mokoba zaka na autorité ko leka fali à l'époque mais après ça y a tandaye mec pour na premier album ya fali après Chris ba chéri toyaka tobini saba tonton Chris wana meilleur clip d'Afrique ba vota kango pi na Nigeria et bimi meilleur clip P-Square na kati Doropuchi na kati Yemi Alade na kati et bimi meilleur clip ya newana to komi ko zwa fallait akomi ko na assurance oso comprendre musique ebeta kana poto te
fallait habiter na ozongisa musique na poto na futela bana chic na poto na futaka ba taxe nyoso ya l'état bango naza reconnu comme un artiste musicien nangana combattant na ana valer pour combattant muso otambola ana mukanda talala peut-être na salon mutu bomona ba gendarme français o basala sécurité na corps arena musique ezonga na poto batutu baza obeta na ba kermesse. Après on attend on beti on musicien pas soit qui audace qui courage te ya ko beta peka te bazo tala nanu ezongi bien te mituke tumba maki mais concert fallait beta ke aye lisusu kozonga lisu na 2023 yo beta trio Paris la Défense Arena ovo na ING Arena tobi mais fallait ça lisusu nelo ko prouver te habiter na beta Stade de France to surtout ke lelo ya liboso et on s'en l'ampiaka non avant tout Stade de France fallait pas faire tournée européenne na beta na ba province depuis musique nationale la musique à Congo les artistes émissions congolais ba qui prester c'est à Paris Bruxelles soit Londres ba monela Belgique na ba capitale Belgique Paris Bruxelles Paris fallait abeti pour province abeti un jeudi en Allemagne na Düsseldorf abeti na ba Lille abeti na Caramponte na Italie na ba Caramponte na ozomona ba place abeti wana siko lelo tche double stade de France bato bakansaka eteka mate bamona ke ateka biye na se po Gims atikala na niveau wana siko Gims abotami po na nini po ba congolais déjà ba koma ko proposer fali ba conquérir aya na kamo wa Nino Burna Boy ba chiffre même ya Burna Boy to ebi ndenge zalaki to ebi ba chiffre Gims ya Arena Paris la Défense Arena ndenge zalaki ya liboso Gims afandi abi akomi koya ko ganyenga na mboka oyo ngana koleli atuni conseil na ba conseil ya mabe o bazana ki congolais o babeti sa babeta ta musique na braza te braza bakataka na cano rapide na braza na beach wana avec copo ko kata pe ozana $20 oleki na yo pe mais muto abongo o Gims akyo tuna question tata na ye oyo peut-être abandonnaka bango parce que gagnaka na musique mingi te nde Gims ayo tuna question et pas tata na ye na trésor Juna bato ba ocha Gims na erreur papa Juna pa ye ko tuna ba conseil na ba jango ba te biso pesa biso ka $100 to le kaka na biso na ba émission net jango ba la sala azo $100 pour na 5 émissions chaque mois on se comprend vraiment sikoyo tango tuni conseil ba bité yo peut créer bana ya mfi mafinga ba kitisi Gims ababosani ke fali de lui-même a résister à na mafinga te parce que bato to balobaka lingala to sala kana bango bato ba sala ba émission ba finga ka wana ba misusu po mona ba zape na billet tata passeport ana ngota carte d'électeur azana ngote osopana misusu po ba finga peut-être po ba mema e poto c'est que soki poto kutu ba memo est-ce que ozana mbongo ofuta billet Stade de France bato batondisaka ba sala wana ba yebi lingala te ba misusu ba yebi lingala te ba yebi français pété ba ekotala kaka fali c'est ça osopana parce que ba memi Gims si bas Gims pas comme isko net ye musala faire azaka ko sala à l'époque ya kolanda fali illusoirement que aza conquérant ya fali fallait beti Stade de France ngape no illusoirement kaza conquérant ya aigle okazani on conquérant concurrence ya to yebi concurrence a jibena we ndenge zalaka Bercy Olympia martyr ozo comprendre parce que yo zelaka conquérant après 20 ans place muto abeta yo zelé après 20 ans de 2020 à 2026 après combien d'années moi na 16 abota ma kokisi 16 ans nde yo ye kobeta boza ba conquérant côté nini tango ya zongi saki musique na poto fallait yo pour le sala moko obeta ozo comprendre parce que ba memi Gims na ki congolais OK azo kene déjà bien mais ba memi eli susu na ki congolais tango ba memi ona to komi ko bimisa ba evre nga na bimiseli yo oyo fallait pour par exemple plus de 15 stades en Afrique. Gims a un stade moko etondate na Guinée équatoriale et bimisaka bitumba bato ba rebelete. OK. Là c'était en quelle année? Tu peux avoir l'idée de l'année? Na 2017. OK. 2017. À moins que je me trompe. Donc eza une année ko lekate une année ezonga simate. OK. 2017 Gims a beta stade moko na Guinée équatoriale. Gims a un stade de France. Je crois qu'il y a BTP Parc des Princes. Gims atikala na Afrique Gims azana 5 dates. OK. Gims a monela mingi Paris. Abetaka mingi na kati ya Paris. Il est un artiste local, un rappeur local na kati ya France. Pour même Balion ba Bordeaux abimarate. Ouais. On se comprend. Mais ce que
ezo kamwisa ye na magie nini fali azo ko beta na ba place wana ba province eza kotonda jalousie connaissez nini ekoli mais azo bosana ke ye déjà azo rendre fali ba hommage azo filmer fali azo présenter na ba concert na ye ke ya faire réveiller parce que tant fali abeta éternellement Gims bazaka na foyer na mama na bango bandaki musique te bazaka lukano ba se positionner baliaka na compte à gouvernement ba melaka na compte à gouvernement mbongo ba chômeur ebimaka o bango baliaka mbongo bana ndenge za kaso mo to aboti na poto mbongo bana tango yemba éternellement tango yebi ba kokoko Gims aye ko tango ba yo beta dites-leur que vous les aimez avant qu'ils partent au babetaka na section d'assaut au babetaka bango na ba black camp nde babetaka tango Gims akomi ko sala musique après ça la je me tire tango kabwana ki na section d'assaut en 2013 wana déjà ba droit chez Salami Barsenal de belles mélodies et c'est bima déjà wana déjà fallait ça 7 ans il y a carrière wana squash ya abandi carrière solo en 2013 aye ba featuring déjà ba Olivia OK ba Benji ba Chris ba Mokobe déjà et Salami déjà donc a gagné qui déjà ba Mali ba Cameroun ba Côte d'Ivoire France kuto asi afandisa ki masolo donc effort fallait ça sala pour afandisa comme en Europe Gims azaki kaka local na kati ya Paris OK différence ya ngwana parce que lelo bato bazolo ba ke Gims abetaka musique ou eza grande musique ou eza opéra rumba eza petit musique mais Gims ba kolisien na matoi na ye akoli na musique o ezali ya rumba yango na mona même basape comme jamais o Gims abetaka wana guitare ezalaka kaka ya biso ngana mona na Corée bazo yekola guitare na biso ya rumba oso comprendre même nzembo ba yemba kasla démarche comme Samuel et Moutiti mais eza biso eza guitare ya biso. Il faut passer le pop yeah na full time. Eza nini? Rumba te. Siko bango bakoli kuna bazo kudai na rumba. Ba DJ Arafat to mona aba copier azo ka Bill Clinton comme modèle na ye. Comme modèle na ye. Parce que j'ai regardé Bill Clinton. Siko komona eloko zo étonné siko mabe ya Diamba yango il faut gouvernement ba pekisa. Diamba avant mutu amela Diamba batala ka tension na ye. Batala ka est-ce que mutu na ye ezo supporter Diamba. Na age Jean Goubal toyebi ka melaka Diamba parce que toyebi Jean Goubal côté talaka ila teline soki ba yibishoka na la raté rondi maté Diamba ezakelo ko mabete mais bato bazo melango ne ba komo bebisa réputation ya Diamba parce que zanet ya fingi ba musicien nyonso to ba bima na Congo na ba Carlito ba Taboulé. Non Christian, c'est-à-dire n'habite ceux qui analysent topé réflexion, il y a Jean Goubal Kalala et c'est vraiment un grand aussi dans le pays. Non, Jean Goubal n'est pas grand, il faut rectifier. Ce qu'on a démontré na plateau kaza grand na redémontrer problème ils en ont. Bon. Moi, c'est moi qui dis, peut-être il est grand. Na côté oui, na quoi il est grand parce que analyse à Salaki et l'incolobate que non a diminué musique et tout ya rumba, to a prôné peut-être tam sur opéra non. Il a dit justement que non, opéra est sa grande musique et rumba est sa petite musique. Donc quand on ba petite musique pour minimiser te ba effort ba grand ba calé Jack ba sali, ba Rochero Taboulé ba sala, topé ba Pepe Calé ba Madilou et les autres. Il n'a pas peut-être un soubanana, peut-être sûr que tu vas comprendre qu'il est un peu mal par rapport à l'analyse na yewana ya kolobake grande musique na petite musique. Il peut-être ceux qui jouent qui ont comment. Tengana gens on a sens parce que Gim est objectif et ça que to kiti safali. Parce que Kofi Asalaki musala na ba savane depuis Choba Eric Tutsi et Simbité. Na ba na mefinga na mena meki poto album a Cindy et bimaki awa temps fort na conférence de presse ça kombo fali et Simbité yemoko akoma ki porte parole ya Aya Nakamwa po Aya Nakamwa za obeta 3 stades de France mais na moni akoma kimia avandi akomosa la recrutement mususu ya bana mafinga mususu mais lelo na kati wana ngana ko faire comprendre au monde déjà tango lobi ke grande musique opéra soki au moni batu babeta ka opéra balukaka babeta be guitare na biso ya rumba biso to kopiaka nani biso batu beta ka rumba biso to mi kopiaka ka biso mona katia mais soko na Côte d'Ivoire na Mali na Dakar na Sénégal au mona Yusunani vient à biso Yusundur aluka yemba na fali migrant de rêve ça dit remixage chanson migrant alors que migrant de rêve c'est bêta fallait c'est bêta qui déjà mais aluki basa nini basa la échange culturel parce qu'azaki na besoin ya rumba na style fallait bêta qui rumba tokos wana a jija ki bon que yepe na ba idée na yo parce que ayoka ki maloba ndima ki basa l'échange culturel na talaka granet Yusundur ba Jean Goubal na ba Yusundur parce que Jean Goubal osoyaka nzembu ata ya yemoko na fête ya matanga ata na mariage ata na ebembe ya bango moko wa famille ata nzembu nanu babeta nzembu na yete pourquoi ba nzembu ya Jean Goubal eza commercial en fait nzembu pour ça commercial il faut ça na okitoko si
po ya na ba marché po ya na ba date omoni fali ba benga ye po abeta na ba salle po na beauté te. OK. Ce qui va producteur ba ya faire il va proposer abeta ba salle. Ce n'est pas parce qu'il est beau. Ouais. Et ça parce que t'es pour azana meilleure voix ndenge ba faire azana meilleure voix te, ça pour na meilleure voix te. Parce que musique na ye ndenge za consommer. OK. Il faut bateau bazo consommer on a ba mona épée à nini à live. OK. C'est là où l'artiste devient sollicité. Pourquoi tu vas falinda zo ka ba marché mingi par rapport à ba mission na biso mususu. Faire abimisa ka album à dynastie et yo kanite na mato ya bato. Azui marché concert. Année passée, faire abeti combien de concerts, abeti concert. Tu as vu pour année. Musique a beta qui a proposé qui batou. Et ça commercial, et ça conso, et ça neti. Madesu moro boye, et ça bien te madesu ma casse. C'est-à-dire atteindre objectif te atteindre objectif te album et atteindre objectif nango. Yango moni ba production ça te. Ba production ça te. Ba production ya kaso ki album et atteindre objectif c'est-à-dire album et koti. Voilà. Koti ba tu ba consommer yango, ndesko esenga ba tu ba ndako reyo kango à live. Et puis le producteur nda kotala. Producteur a ochanga na ochambongo na ngapona beti artiste. Différence a fali na artiste monsieur ezaka fali bazo beti sa ba concert. Mais ba tu misusu na matalana. Na ke biso pe photo beta ake ko louer salle azobeta lelo omoni ba date cha mine Europe ozomona ba billet na maboko ya bato ozomona ko mako ba fongoli billetterie mo ba kangi tozomona ga ndenge ezala parce que lelo monde des nango na guichet au fig na aigle oboya aigle biso na bango rendez-vous na guichet ba warrior en tout cas merci na ba warrior tout ya monde entier oyebi pona nini guichet wana ndese parce que omoni motivation ba warrior bana kini bana ngo ba warrior ba komisko partout na monde to monaki simple anniversaire ya fali warrior asali na ndenge na ya somi polo na ndenge na mbongo ameli masanga na ndenge na atamboli wana ndenge na fali pa yete warrior s'en fout bazune ndeke mo batie bato bakomo kanga na photo net fali vraiment ozo comprendre c'est ce qu'on appelle la notoriété bato misusu bazaneti quelques kuluna bavana na coin bayo kanze momoko boy slogan kaka ebebe bonga wana ezanga katena nganda diamba bazana pesa ambu ya motivation déjà balingi mutu moko boy po ba yebi yepa melaka likaya makasi net bango ozo bako linga yepo na ke yepa melaka likaya net bango. Donc tant que tu vas analyse net singa boy obligatoirement ba kokana nga ki na kitise ki artiste alors que na lo ba biloko eza vrai ba artiste na biso o moni net nzembu net des êtres avant des êtres bien ba misi ba nzembu oyoki yango même ba bina filé ba bimisi ba album awa oyoki yango minyo ba mkuto embeli fali nzembu est-ce que oyoki yango eza touche nini eza na kati nzembu na lingi na préféré ba artiste na biso tout ya Congo avant abimisa album ayoka fali azoye parce que bato ba oreille musicale il faut ayoka ba fali abeti azo texte za nini guitare za nini parce que awabeta lisu musique pona biso ba congolais te yango na zoka tata on deuxième tolo dans tes je trouve l'infini et ça ba poème moko ya makasi et puis mutu déjà na mutu atala ka novelas aza obligé il faut atala nanu ayoka nzembu déjà ayoki déjà français za naka nakati net soko net nzembu net Marlène fallait imbango pona abike Marlène tala na misu nanga okomona kaka on dit les yeux ne m'a jamais déjà mutu oyo kaka lingala te ka place balobi les yeux ne m'a jamais touché à Sutuki il faut yo ka rolinga at kota na Google nini YouTube comment traduire tango mon déjà ezo beta bazo traduire mélodie déjà ezo langue c'est parce que fallait azana ba guitare synthé excitaka déjà mutu avant même oyo kanzembo yango na moni kaka des êtres pamba ozo mona guitare ya pamba déjà et comme na ba combien de challenge parce que ba musicien na biso bazo beta musique kaka nazo honorer Carlito nazo lina Taboulay nazo honorer Rumba nazo respecter nazo omona mususu abimi na ya yebanite nazo immortaliser Kester asalaki musala na eleki to yembela batu kilelo comment nzembu neti ya Gizmo avokota kombi recevoir abelelaka pona nini zo sala succès azo omona keke ezana couper décaler na kati couper décaler et traverser kaka ba frontière c'est ça. On se comprend. C'est pour cela que nzembu ya batu misusu ezo beta te ba musicien soko lobi boye okitisi bango omatisi fali alors bino botikali na kikala faire azo sala featuring na Yenet Dynasty faire azu batu nyoso basila asangisi to yemba album batu nyoso basila OK featuring ezaka kamwa mawate yo yene intérêt nga na yene intérêt toko sala featuring bisala salte batu tout fallait sala na bango featuring babaki sele un plus yé pas bakisela bango un plus na ko yate nani Soleil asila Sele wasila Emel asila Oto yemba na bango oko gagner nini yo mwe quand même ozana ba chege na moko boye ebeba ebonga ozo comprendre ebebe bonga eza nango pe mabete mais siko yo za na mwa bato ba Orlando sala featuring OK mutu wana pe azo bendelo
batu misusu ekoki kobota pe concert ngana ko bebisa mbongo na ngate pona ko sala ba featuring lelo na fali na mokobe na koma oluka muninga pona notoriété eza mokobe te mais à l'époque fali azaki na sima na fali azako landa ba R Kelly awolanda batu neti awolanda batu na sima to baki azaki na vision bazo yembisa na studio to bitala yuma o akofingisa musique ya Congo bazo yembisa pa R Kelly Moma wana jangu bala azalaka te polo bake rumbe zaki petit musique mais fanita wa chafu na petite musique na ads gross the world nze mona RKL yembisa bango avant ba beta ninja nze mo RKL yembisa bango nyoso wana fallait sala vocal ezaka ya rumba te parce que RKL ezaka na besoin ya rumba RKL se bakisa ka eloko omoni voix na yo soko chelo ko toyoka to mona biso mona ba making of si chabo yo mona fallait sala omoni ke awande yo kiyo abakisi un plus. Donc fallait à bénéficier na ba makambo belé na ba featuring abakisi na ba mayele mususu babakisi lié na ba studio na ba au moins neti ba beta guitare na aya na kamo na coulisse ya bénéficier aya a bénéficier na fandika boy na fandi bo na zoke ndo na Suzuki faire que kasi bilo ko ba featuring faire sala yango na ko yemba na miel na bitu zo comprendre oui non comment ya sali effort nini po yo yemba na ye Azana nini, aza proposé nini, azana ba fanatique nini. C'est ça. La notoriété. Mutu faut ça l'effort, neti boye, mutu neti robino. Obi ayina fali pani, pona featuring. Mais yo yena na nini, nzembo ezalaki nini. Ozana notoriété nini. Ba ligne za nini. Vraiment. Merci trop comme pratiquement Nasuka. Il a traité la mission de Christian Zambrota et Pessi Solo. Vraiment, j'apprécie l'occasion pour souhaiter un heureux, plutôt excellent week-end. Excellence Landry Bissi di Chilombo. Noï Yamokondi Motomoko extrêmement très bien. Dimanche passé, tous allaki bongo na Bumbu, na Gal et bas sportif ya Bumbu, Ngirengiri, Kasavubu, bas sangana comme Motomoko, bas sala qui marche de santé et après bah ki bongo ko beta na bibotu kaka ndenge zalaka, c'était sous le au patronage il y a eu moko excellence Landry Bissi di Chilombo, tous allaki wana ba Askin, bas chargé des opérations Askin, tous allaki na ba Ramsès Bossa. Hein, les véritables Galois Ramsès Bossa peut dans bon tout ça qui bongo na docteur hein, vraiment docteur Alain Kabakele vraiment médecin directeur il y a centre mère et enfant il y a Bumbu vraiment tout ça qui peut na bango pe na beaucoup mestre comme na Bumbu et les cas qui vraiment très kitoko vraiment et je dis excellent week-end à directeur Bob Mboba Ikombe la candy chef directeur Bob Mboba Ikombe vraiment excellent week-end depuis résidence pourquoi pas l'honorable Socrate Mubengai balobi l'honorable Socrate Mubengai les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa APK balobi les jokers de la République honorable Mubengai vraiment excellent week-end depuis quelque part et bon week-end à passer ce week-end de PM de longues jambes ma grande sœur chérie Yoye Beats mère doublée mère abatu ya Christnel Christopher na Christian Vie vraiment depuis Panama balobi rendez-vous à Moko le 2 et le 3 mai dans le Stade de France Torozalawana pour tout célébrer 20 ans de carrière solo il a fallu Handicap la merveille vraiment tout célébrer c'est la toute première artiste et musicien francophone et plutôt artiste et musicien francophone où vraiment que ça la bon double stade de France basé en Afrique vraiment et Rosala fête mon no auto ya poto fêter vraiment ba luki passeport ba Rosalawana vraiment convoiturage pena et Rosalawana pour na yamba ba paya ou ba uta de gauche à droite vraiment Bruxelles Paris vraiment convoiturage Rosalawana pour na ya luki passeport pour na koyamba bongo ba paya yo pe mutuzana pour sa passeport et bungaki contacter luki passeport au Rozoyango plus vite que possible vraiment na éviter trop comme na biso pratiquement na suka ya traiter na biso na ba lelo comparaison est commis Gims Fali Gims ça danger Gims Makambo Gims Boye batie na ba niveau tout batie Gims au lelo qu'est-ce que tu peux dire ya ke kozala ya za danger mais ce que danger yango azali na mboka o yé abotami ake ko banda nesko musique na sol français mais qui danger pour déjà zo qui déjà moi en plein ya Kobanda il va faire une musique na et c'est une industrie musicale où les fans de ça ba oyiba droit d'auteur na yote lelo e salarié peut-être mususu a sala o azali so ko grand yango o batu baso mitié la na niveau wana ba comparer na Fali za mukie toi tu peux dire quoi par là te Gims za mukie par rapport à Fali parce comment que ça tali même na niveau ya Europe actuellement na bamboka belé Fali plus sollicité mondialement to chaka na monde Fali za plus sollicité que Gims Gims soto obeta masolo ne soto beti Paris la défense arena tete obeta Stade de France o abeta ki ma part wana za na place abete Fali a ucho beta en Égypte pour na banque OK
mais Gims azala kiti si Gims azana na autorité koleka Gims kuta fana na Maroc ba voisin na Égypte akobeta na banque ya ba égyptien pour na banque ba congolais ya ba égyptien OK vous comprenez auta kobeta na Dubaï Émirats vous comprenez ouais fallait beta na Australie Gims na beta na Australie te fallait beta na Caramponte na Italie OK abeta na Caramponte na Italie Gims na beta Italie te fallait beta pe na Allemagne un jeudi Gims abeta na en Allemagne te fallait ce qu'on beta double stade de France Gims abeta stade de France na configuration 72 000 et ton date 72 000 ouais et ton date si et puis pareil la défense à Gims à Liboso et ton date ya bourna bo et puis ton date tout le monde a dit le batia fali likolo Gims ayeko zonga beti o na ba vertige na ye ce que to comparer na Gims na fali qui est plus sollicité na za plus sollicité OK na niveau international ouais pour Gims azana fallait en plus de 15 stades en Afrique. Ouais. Chaque année, à ça, la tourner en Afrique. À ça peut tourner en Afrique. Na ba fête à fêter na bisoté. Gims abeta qui actuellement à les États-Unis. Il faut mettre un concert au Yebike. Il fallait qu'il habite en États-Unis. Gims a vendu. Error en na piscine. À la tilinette. Mbala biso na mona muto na na piscine. Na ebite so linette en ya mai. Ozo comprendre? Ouais. Sikoyo Gims azo akoleka fali côté nini. Ezaka ka flatterie na mutema mabe. Oyo ba Congolais baza kolinga kokitisa. Rumba parce que batebele ba croyait que biso tout ba congolais tout tikala na se fallait que CEO mais fallait aller sur na mentalité ya biso ba congolais te Gims ba memeli ka ki congolais pembe na ye ndenge kitisa Gims pe na tour na ye akoluka pe mutu muso aleki fallait ndenge batu misusu baluka ki ba aya o baza net soit disant ba conquérir fallait ba ngoma baluka ba aya baluka ba nino baluka ba bourna boy lelo baluki Gims pe na tour na ye to mona ki de ya buba ye mo a poster guba mo kondia France abeta partout na France ye mo zo poster fallait tongo midi pokwa azo senga azala na stade de France ozo comprendre fanda na France ba aya ba senga fallait ba featuring ozo comprendre so ki Gims a mana Lil Wayne fallait mana R Kelly fallait mana Olivia. OK. Ozo comprendre. Si. Donc eloko ya convier ça te fallait obeta aucho yemba pena match kopora. Fallait aucho beta na mission mo ya artiste mo marocain. Nzembu na yebi ko yebi déjà parce que yo émission za 100%. Exactement dans l'exaction goût tout samedi coulé. Au mona kine balata parce que Gims aza sollicité côté nini. Soki muto a gagné la chanson Mata. Soki muto azo gagner lipa na musique. Il restait que comparer na fali na niveau en autorité parce que Gims so baleki na fali bango nyoso mi bale ba telemi na Tour Eiffel sans lunettes bango nyoso sans lunettes bato bakoya wana ba webisa Gims petit frère est-ce que kanga biso na artiste photo. Merci beaucoup. Merci tout le monde pratiquement na suka traité kuna na régie déjà ba sengi biso to 4 na évité moi dernière communication na yo pour na émission lelo samedi 31 janvier 2026. J'ai beaucoup aimé surtout concept oyo. Na rolinga batuba soutenir parce que ils a émission moko ezoteka parce que il est le seul artiste actuellement ozo représenter biso niveau international makasi to boy c'est que artiste musu bazali mais bazana nous trop ki local ko swana babundaki basalaki boye mais batimisu bazana makamu mususu fallait azo de lo batu baswana na Congo fallait aza na États-Unis ero peut-être balali apemi tant biso to lala ya lamu ki azo bosser ozo comprendre donc émission en tout cas batubas na ko préférer ba sponsor ba ya mingi ndenge nga pe na yeboye na bakisi kaka un plus kaka batu ba moninga ba yebike ba ota batunet ba ya weli mushene ya yebike vraiment code mondial za na yo déjà na pesi pe na profiter na pesa ka ba mbote directement rapidement pour tout comprendre na pesi mbote na nga na Ridimu Penda ve na nga charismatique JB na pesi mbote na pesi mbote na Edinga ba na pesi mbote vient ngai sans oublier Bedel Ngola Cédric Pambou Murphy Elonga Richie Escobar na pesi bango mbote batu tous na bosani mutu en tout cas limbisanga Yannick Lokei sans oublier Blaise Babol Warrior na pesi pe joyeux anniversaire na mère Ritiana Blaise Babol na pesi mbote yaza Warrior à la mission makasi. Merci beaucoup Christian Zambrota. C'était Christian Zambrota et pesi solo un analyste culturel. Vous avez vu comment est-ce qu'il a défendu nous ici on vend rien que Fally Ipupa. Non, pon Fally. Les émissions qui yako boya yako finga ko ya c'est la télé. Ce n'est pas ici c'est la télé. On vient pour prôner l'artiste, vendre Fally Ipupa du Cap la merveille. Merci beaucoup d'avoir tout vos soutenir biso de pro de la merci. Merci encore une fois de plus bienvenue notre scène. Hein, président bienvenue notre scène patron. Il y a espace Branchard na veni Kazangou le croisement Birmanie na commune Kasavu bonne c'est to fondara na ba ya bedi et aller balobi les boss chinois hein il y a bedi et aller vraiment les mannequins de la ville il y a bedi et aller to fondara wana ba Papi Bondo grand frère propre Papi Bondo bino tout to fondara na bino wana balobi samedi prochain to zala bongo na Tosha Fulakanda
Banda, les basistes et des basistes, Roya Lia Tige, Awa, samedi, vraiment, na ebike, toujours fin de sango, Karandenge, et Zalaka, vraiment, excellent week-end, na Ekiri Yoshadi Mobimba, Ekiri Yoshadi, nouvelle version, Ekiri Yoshadi Moni Bongo, Os Alemba, mon président Os Alemba, et Dingo, des fois, il y a battu Alfred, Yoyebi, ne toujours fin de Samasolo, Eric Kai, lumière de Kassavubu, balobi lumière de Kassavu, Eric Kai, Ngangisa Mitukanyo, Ngangisa, Lelo, et ça bongo V mortuaire, il y a Bertoni, Oazaki bongo élève, et pas il y a lumière de Kassavu, Eric Kai, Lelo, tout ça la V mortuaire, demain déjà dimanche, toro bimisa bongo corps na morgue, yangiringi, repoto, kende bongo, kokunda, oya biso Bertoni, Oazé quoi, vraiment, oyo, atika kibiso depuis semaine dernière, na présenté ba sincère condoléances, na famille biologique na yepe, na ba collègue na ya Moussala, ba peintre nyonso, ba technicien nyonso ya lopori, na Kassavu bouana vraiment, et na présenté bino ba sincère condoléances. Merci beaucoup, mais excellent week-end, na bese mondele le kambo na motote, ma boko toujours pembe, yoye bisito kutana kaka to fan sara masolo, nenge zalaka, madi, matadi la queen, la femme sans hydroquinone, yoye bi fandi ça toujours masolo, toujours lukesika to fandi ça la coalition, kaka nenge zala to continue kozala, nenge to zalaka, excellent week-end, na Olivier Songo, Motomoko très bien sans hydroquinone Olivier Songo, merci pour tout, nenge, osa toujours ko soutenir biso, na yebi que to kutana après awa. Mesdames et messieurs, vraiment cette émission et l'équipe très kitoko, merci Nabino tout, vous avez la confiance, na Total Warrior, merci beaucoup, toujours la confiance, merci à la régie finale, Namoni Bongo, Valdi Makavanga, Montréal, pourquoi pas Giselem Makwiza, et Modipro, Nekele, le bateau, mon appelé Fenaba ou Armabuka, Bukalogi, des fois, merci beaucoup à mon DG Oscar Bissimois, l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, Namoni Junior Bissimois, Motema Batamama Gisèle Lobé, la papa na Denver Bissimois, le puissant Boyika, Naïbi après Awa, Torozana Bissokane, Tozalaka, vraiment, merci beaucoup, portez-vous bien. Sakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Sakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle, Mwamba, papa na prince.